merci na bandeko nyonso internet au bolingara kleboa.com. Il y a Matika Songo MP4 donc ya bébé ndé na bisaki bino mikolo naza trop proche na actualité zoluka nga pe na zoluka actualité quoi. Tout ça la namba biloko eza na actualité to pesa rabino to la rabino ndenge nini Kinshasa a évolué ndenge ni ba mouvement na biso na kino a évolué na kati Kinshasa na République démocratique du Congo. Là nayebi ke toza na toza ba 20 heures comme ça, 20 heures passées, on a limité quelque part. Na yo luka artiste musicien moko azomona na te, artiste musicien moko azaki na winge muzika azomona na te alongo mais kota batami po yebaka fozanga. So batumso ebate quoi da po yeba fozanga. J'aime Rose nayebi ke sango pantani monde entier que J'aime Rose azali na maison merte alongo maison mais lelo to fouiller J'aime Rose to kutaye quelque part na otanga place azate tous années quelque part te ko kanga ba 20 heures azolinga ko to mona na te mais accordé karabiso bato ya Kleboa interview tout ça .com te balé pourquoi J'aime Rose a quitté Maison Mère. Là je dis merci comme ça à de la nation l'homme invisible et mon anable merci na Pichu Mangaya. Moi ça pembe partout na Pichu Mbote et puis sans oublier Papi Gen Mutunanga na ipsaki bango abazo kende koto bakepe kote kuna na katikati to sani to tikela nzambe kaka traiter maram na bango na et qu'on raté, ce qui veut dire que maman a bissé qui maman a bino na rolamba bibiskiala je pleure nazole là quoi Merimba TV nangai Amédée Makendi à Sandra Maya docteur fidèle na Londres na peso mbote place oza mais ndene bisarabino le fotika le robeta mate robeta mara na suka mais la robeta yango po bat balinga yango mingi ça veut dire que ba olia ba mela ba osepela nasima nango ba remercier nzambe tala ndenge bali mutonga ndo babosana mukilo azuru fotika na bon picho pacha sotali konko na Norvège Fodé Kimbe totalisa mokili vers Kasangulu tolika. Okay. Merci na bandeko nde na auto présenter bino déjà na annonce na ngai na bisi bino ke to yamba J'aime Rose o azomona na te J'aime Rose azapi menga na sali moi fort J'aime Rose na c'est déjà bomoni jamais bon. Ouais, kitoko mati. Kitoko mais J'aime Rose ozomona na te na fuyo ti na yo kango côté mon boy olinko bato ba te bo place na moto foye ba po yo mo follow. Ouais, na melami gaga, na melami histoire ya koyeba siko to sala nini ya ko réfléchir, ko planifier makambo ndenge ezalaka. Voilà, ko planifier makambo mais avant to kota na aux actualités, ya J'aime Rose mais ota obeta 3 jours il y a de la fois aux qui tous a quitté. Nazalaki na 2 jours mais na yembaki penati yango 3e jour de na kinakiti. Zaki na 2e jour oyembaki vraiment te mais aux amis chez Maison Mère 1er jour ezalaki vendredi 2e jour samedi 3e jour dimanche na ba préparation ezalaki mais comment yaki ka 2e jour monte mo yemba pesa te pour 1er jour quitté. Non, de toutes les façons en fait préparation ngana komaki une semaine avant date ya ndule mais na répétaki pour to répétaki une semaine temps plein. Tout ça quand t'as bandi à 19h 2h du matin j'étais là le vendredi samedi ben nazalaki déjà dans ma tête je savais que ce goyé mana oyembaka nzembo na ngai buchu et à part wana na album na biso na yembaka à part nzembo na ngai na vocalement na sala nzembo kakol donc je savais déjà que celui qui mata podium wana na ozala na nzembo na nga na au cas où celui baché nzembo ya yama wana na kozala na podium donc vendredi j'étais là tellement nzembo na nga ezali pe classé té et nzembo ya kakol wana et c'était pas classé je suis pas monté samedi pareil et après voilà mais le dimanche na kendaki té dimanche kenda été siko nzembo no pe beta été akakol pe beta été soki nzembo kakol betaki dimanche là je sais pas pour dimanche j'étais pas là vendredi bétakité du samedi bétakité tellement dimanche na kindakité na okora oyebsote ki soki bétakité là je sais pas. Là je dis merci comme ça à Mimi
Mimi Kija motema Jean-Claude Tingi na Allemagne na Bundes na peso mbote pangi na mono nge mezaba nge mosike kana mometo bange merci mais j'aime Rose toujours le solo j'aime Rose à Betite mais j'aime Rose à la maison mère na vandi na tango mo ba bengi ngai et pas mutu na ngai petit na linga mingi John Mosengo na Lyon le vrai John Mosengo a bengi ngai singa ke viende ni no ki j'aime Rose à Longwe maison mère. Après 3 jours, après le départ héritier, j'aime Rose à Longwe maison mère. J'aime Rose tout solo la bien. Tout bombaté tout solo la bien. Biso mbale to mikolo to yebi. To banga pe bato, te po bato ba otala biso balinga pe bazo information na source ndingi to yepa na yo moko le mutu msalo bango. J'aime Rose au Longwe maison mère pour nanini. Nalinga pena ko lobela pena makambo sote po décision na si na zwaki ya kolongwa mais kolongwa nanga eza mingi demande ya fanatique par rapport mingi nazaka na banzela soki nazotambola ba fanatique ezala ba oyo bayaka na la zamba bayebisa ngaki J'aime Rose o bayebaki ya pondération qui était pas Blaise Boula les marquis il y a Jackie ils ont le même généreux au bazomon dans la maison merti donc je suis pas présent dans la scène des fois batou bakansarake nazana poto menazana kachakin vu que bazomon nga vraiment na activité te podium te boina boy na demande wana j'ai pris mon temps aussi à Otala j'ai essayé un peu à Otala bilan nanga na maison mère na sali au moins ba 6 ans au 6e année nanga soki na ndenge pena ko tchango na pourcentage na romona ki cause na ba 50% parce que fanatique wana na ndenge balinga on dit balinga ba mona ngomona ba 70 mata donc je me suis dit que bango na yemba rapona bango na yemba rapona bango ce que demande na bango c'est comme si bazo manquer ngai yango na salela ya demande na bango ya olobake na se retirer après natala po bakoma ko yokanga régulièrement ndenge baza na besoin na ngana ndenge donc en fait bref maison mère nazui grâce wana te chance wana te OK na satanda ina ko ozwa pour rien ça c'est clair réalité ça qui na ngana tsiko sisama na sengina katanda mona pona yo lobi c'est clair to réalité mais le problème est que maison mère nde ba ebeli j'aime Rose nde batalaki nde totolo ba pondération le marquis et puis ya Jackie j'aime Rose azaki musicien ya wenge de ça veut dire ubandika na wenge osana makila wenge mais j'aime Rose ce qu'on a wenge maison mère yo moko j'aime Rose obande ko se donner te batu ba réclamera j'aime Rose trop malili j'aime Rose ne parle pas j'aime Rose podium amatara vraiment te éviter sur ba classe rayote Tony mais tu es musicien sur côté maison mère si a une opportunité à la chance nyoso na courage na yi ba pesa ka espace à s'exprimer na courage mais j'aime Rose anda ko s'exprimer te na ba concert na ba disque je sais pas batu bazo condamner pe mingi yo mo Rose ramalili to ata so mutamono zo le kata j'aime Rose za trop malili le ba ke ba fanatique o ba espace ezala ki te Tony te yo mo quand même au moni soki okena ndako batu qui a été pas frère Nayo, va servir au macamio so comme 20h. Ceux qui va laki so chambre va pas yate. Yebaki okulala na salon. Onimba na salon pour aucun ndako ya batu. Bango batu après avoir kolia ou quoi, ba oyebi soki chambre va pas yangwana to bongiselio mbetulala. Soki batu ba lobi ke naza malili, je crois pas pour na changer caractère nangate. Dans les marquis et pas Blaise Boula, Naya Jackie, non. Donc, le problème c'est quoi? Orchestre n'a coutu bateau. Maintenant, ils ont un col orchestre. N'engue ça là. M'sou j'aime Rose. N'sou monini. N'engue yebo pour na coutu maison mère. Na rozana répertoire nyo sur maison mère. Te voilà. Moutounyo sa moi que m'sou bokocha qui na n'engue sous-sol pour y avoir na systématique. Mais ils ont n'sou j'aime Rose. N'sou monini maîtrise ça. Nous avons déjà le temps où
tokende na jenga. Ça je le dis depuis na kota maison mère. Le mutu mo ya contredire ezate et arrivé là nga noté air mususu ba lobake nzembo oyo botikela Gémérose. Na yemba nzembo mo oyo na golobake premier jour ndenge to be en test na maison mère. O na yemba Robert Basende pe nzembo wana. Tozako wela ngo to beta nzembo wana na fikine. Nga no Olivier to yemba lead biso mibale. Mais nzembo ngam na yemba. Ki komi penage yi azoyemba ngo yo poso yemba muta otikela muto ya zati. Donc pour te dire déjà que naïf des choses soient les bienvenus. Donc à part wana on est soyez les bienvenus. On comprendre. Donc mais si ko ngana trouva ka normal mais na comprendre er moko mais na baninga mususu pena isa venage emsu ba yisu binogete ba vocal nyonso ya emsu ya cappuccino ya JDT ya babindombe botikela ngo mutu tel mais te ngate mais ça va vocal yo ko interpréter facilement. Donc raison a voyer bisa OK nga chance wana ba pesi ngate mais baninga mususu na monaki yango. Mais ba pesi chance tende nini ya on to le bat tant ba zo pesi baninga mususu chance ba mona ba zeve j'aimerais ça zeve parce que ba vocal ba JDT ba les boga ba vocal moyo ko do diango leki. Déjà na maison mère kozala na deuxième c'est le rôle à yo na Olivier déjà oui rakola la pongi arola la pongi la li pongi parce que bokomo na yo eza komona ba ozo sangisa ba Serge Mabiala ba JDT ba bindo mekana nzoto monto moko de contrat Olivier azara trop aime sous Serge Mabiala kasi eloko na ocho biso lo mo ero yena ndako abatu ba kolon ndako batu ba oyebisa yo ubi ba oyebisa bandeko mususu bazana katike sani oyo bopesa ndeko aliaka wana sikonga basalela nga te mena baninga mususu oyo ke na moni penake oyo na monake botikela o donc engelo baki bakolo orchestre balingi ye amonana pona opesa exemple moko simple tobimisi ngeta album ya eza ba 26 chansons nazana nzembo na vocal moko et vocal wana nazwaki yango mpe mpona solo laki kosolola ndenge moko boye mpete si yango na kosolola mpo kosolola yango obondelaki yango to nini na ndenge penake yama ezalaka nini yango pena otie des champs nazomona bino ozopesa me nga nayebi oyemba te obendeni esali epasi mpo er naza pena mikili yama aza moto pena aza Gémérose ndeni ti siko ozoya ti yama donc des chansons pena donc nazomona bino ozokabola ozopesa nga nayeba koyemba te obendeni ozo comprendre donc na 26 chansons ozo comprendre mais namoni penaki bato mosusu mosusu baye pena mpe na nsima na nga mosanti ke 5 vocales 6 vocales donc elingi loba soki na 26 chansons oza na vocal moko soki concert live baapresente neti album okozala te na podium donc elingi lobaki bato oyo bakumbelaka orchestre na image orchestre balingi te oza ça c'est clair donc eza kote okende gauche droite eza teke na manque vocal eza teke na manque vocal po soki neti mosu oyebisingaki album ezalaki ya bamusicien motu na moto akopesa motu vocal na nzembo na ye nga na nzembo na nga miel moto ayemba même jour miel ayemba nayeba te mwana maika jeme nasaleli eloko moko bien c'est comme mpe na banzembo ya bato mosusu pardon toujours en place wana te c'est comme mpe na banzembo ya bato bakolo nzembo mosusu mpe bakoka omonaka Gémérose ayembi mabe soki oza na vocal ya mabe mpo soki ke na ndenge ya vokavoka nazalaka na biloko wana na vokavoka man na nde nayebi lono rata te voilà donc elingi elobaki naumeli mwa moke na surtout na uti olobela omona clan onge ndenge naza boye nayebi ndule nde nini etambola nde nikendaka classement ya concert par exemple live ezwamaka na studio po priorité ezalaka na moto azwi vocal na nzembo na otelema na oyemba
mais ce qui vraiment pour nazoyoka bazofinga na bango ngai ki nazalaki musicien ya wenge te. Oui, nayokaki yango ozali musicien ya wenge te puis bazala kofutanga aire moko mpe ezalaki salaire ozwi, donc je vois mal aire mosusu bazwi nzembo na kati ya ingeta bapesi nayebi te soki ezalaki nabenga aire mosusu ezalaki nasalaki nde featuring na le roi de la forêt ou bien naza musicien ya kati ya maison mère nayebi te wana eza kaka langage kaka ya kati, donc nayebi te so tobe yango ni donc nzembo yo moto obandaki nde nini osala featuring te mpo balobi nazolanda na tele ndenge bazofinganga bato bazobenganga ke azalaki kutu musicien na biso te ayaki kaka kosala stage plein de trucs, tu vois yango na mituna ke or c'est que butu so na comprendre eza featuring yanga na le roi de la forêt bende nanga nazonga na elo mo lobi wana ke nzembo na yo cha osuzuki boyemiela yembi bayo ntango osala nzembo na yo ntango bapesaki j'aime otya nzembo bi ok c'est bon président otya nzembo ntango bapesi otya nzembo ntango yo otya nzembo yo prépare vocal moto moko te osala nzembo no lidi yo moko ebanda ti suka ka featuring na oyo lanswana te nzembo nanga aire natyaki natya vocal mpe natikaki mpo omoni le roi de la forêt ona asalier a deuxiémiste na deuxiémiste l'esprit nasala yango tellement tokopanza yango nga na ye il faut moto moko ya likolo acuba moto mpe napesa vocal c'était déplique asala ayembi eyesalaki avant album ebima déplique alongwe maintenant c'était à moi e mosusu ya koponake bopesa miel bopesa boye mpo miel ayembelanga vocal nde naloba yango nayingeta vocal ayemba na nzembo na eza soki de vocal ya makasi vocal wana eza c'est pas dit ke nalinga te ke ndenge ayemba te mais nalobi kaka nayebi te eza na ndenge mpe ke nakoka koyemba mpe na nzembo ya mutu mosusu soki balingaki nazala visible na album on pouvait le faire aussi ndenge basalaki na nzembo nanga par exemple. Donc mpona koyebisa oke naza koloba eloko moko classement ya live biso en tant que nga na ndenge nayebeli ndule surtout R10 eza na studio plus oza na bavocal plus ozala présent, donc soki bapesa bavocal ebele balingi otelema tro na podium siko nga grâce wana nazwi yango te siko nayesangisa na oyo fanatique eyebisa nga ke gémérose omonanaka te moi de ma tête je disais que bon ekozala stratégie ya mouvement mpo nayebi ke après c'est un visionnaire aire moko ekozalaki na temps ekoya likambo moko boyeboye na boye, mais j'ai vite compris que toza na disque 26 chansons na 26 wana naza te seki aire tobanda bandule nango nakozala mpe présenté, et j'ai vite compris par rapport aussi que il y a 3 jours na tel na comprendre non nakozalaka présenté Rosalara présenté là, je pense à Anderson Botouli. Je te salue là où tu es, Medar Mokendi Moutounanga Akati. Et puis sans oublier Jimmy Lopez na Maroc. Dieu peut n'appeler son botte place aux âmes Moutounanga. Bilonia Sobolinga Matika sont rien à dire. Ngana Bino Kande Tozalara. Bile Mondo, cela veut dire que prêtre de votre prêtre des fois Bile Mondo non Skaka Yembe. Napesi bino mbote place bozali mais siko moto mo esingai abi to sola na esingai j'aime rose ana apena kolongwa na epe c'est bien bon ndenga longwe mais quelque part peu kolongwa na et outil parce que négligence de kamarambo to lo bakana nga ndangle bon momke mutanga biza négligence ba pesa espace te ba Nicodème ba esika ba Arkeli ba pesa ba espace belé ba clip na yo ezoleka te dans visibilité na on a maison mère ezalaka te nini te ye poko malo le roi pot de fleurs ba tchara oka wana o décora moi parler mais côté non peut ba kombola na bango bon nayebi te bon nayebi ke matina minute osana beso lobisanga to loba mpona santi ke mokili eza pena na beso mpe eyeba nakoyebisa eloko moko omoni ndenge olobi ke bato bayesika bapesi bango couloir bayembi nga promo eza te soki nde nini nakopesa neti exemple mo na promo napesi biso nyonso banzembo
apesi biso nyonso banzembo baclip esalami tosali baclip nake na chaîne ya télé yoyebika nde tosalaka promo barégisseur kaka bato tokopela yaya bon tellement ma cd ebimi audio ebimi nake ya démarche moko na mikili nayebi ke eloko ekobima na nsima parti déjà yango mais nayebi ke na ndenge orchestre baclip eza déjà navanda na télé namoni clip ya bana mai mosusu j'ai pas envie ya kosite bakombo ya bato mpo mosusu bato mosusu bakokansaki na jalousie bato moko boye te mpe bongolongo nde mpona bango kwa mais te gémérose ozosoa na ye mati aza gémérose oyo seri azorépété na 1 2 3 pembeni ya blaise bula vie azolakisa nga ndeni koremplace ye na deuxième fois soki akeker soki azotinda lead na maison mare moto abeta guitare basse Didier Masela na tak chant tata azoyemba balacoste ba adjeje soko mati na Mulhouse epa papa chéri Kibens afande ba Richard Mukina donc aza gémérose époque wana donc on a bayembi te akokota bato mosusu soki ya ndenge ni tshuma te naza na respect ya bana mai toyembi na bango topartage mpe temps ya bien ça rien à voir ngai na bango ke na envie moto yango omonake nga naza na kipaka na nga bato te ke na envie moto mobo nazalaka na position na nga o mosusu bamonake gémérose akalkulaka te timide bono te donc ngai eza ke mutu asalaka étude ya lie oyo aza na ndenge ya kosala étude ya lie na nga donc eza ke na comprendre mo makambo moko oyo ezosala ke ekosalama ndenge wana te ekosalama ndenge wana te donc réalité ezalaka nga bor ebimi baclip na ndenge ya mouvement eza na kati ya boîte régisseur nde namoni abaclip ya bato mosusu barégisseur na libéra mpe na bengi yaya nde nini plan nango balance te o te jeme nayebi mais réalité ezalaka toza na consigne toza na consigne régisseur afungoli je aboyi kozala problème na yo mpo aliaki tokende pena mpona soki oloba bato fo bayeba mpo lelo pourquoi il y a plein de trucs donc ezala biloko ke mosusu na ndenge moko boye motu no bina kati ayebi so bina te yaya oui baclip nyonso toza nango mais consigne eza ke il faut tolekisa nanu tel na trouve yango mpe normal ngaki bon tellement clip nyonso ebimi nano te na cadre ya commercialiser mosusu soki babalance mpe nyonso ekosala ke vente ekosala moins genre po il faut suspense ezala réalité yango na trouve yango normal nazwi avion nakenda poto ba DVD ebimi clip kina château rouge wapi commercialiser biso na mikili promo ezalaka mingi na basite internet bino omona neti badrigo mbagi bandombolino boye na boye avant na boye kaka bu masa nanga Francis Vemba abenganga jamais ose mais namoni déjà baclip ya deux clips ya héritier na clip moko ya miel na site tel na lina tanga komote mais makambo na loba bazo reconnaître namoni baclip wana na basite déjà mais namona bozalaka bien mpe na mutu nao ne na balance yo te po promo yango wana ndule na biso surtout na mikili mutu akoso te internet po toza na bachaîne te ke oyo ya biso neti awa toyayele kaka benga mpe mwana mai na solo na atindeli kutu message na face atindeli nga numéro na ye na rappelé yaya nde nini naza na besoin oyo assiste nga na promo pas de problème tu veux quoi nasi naza besoin balancer nzembo na nga na site nao jamais yaya nga kutu problème eza te mais nauti ozwa consigne sikoyo bauti obenga nga na ndeko na biso ya bureau nani na otanga kombo te tokoma kobanga tokende osamba je suis pas puissant tu vois abengi nga kutu sikoyo ayebisi nga
na longola nzembo moko ya wata na zolongola na nzembo ya miel. Donc nazoloba jasim makambo na aloba po ba téléphone to koma osala ba conversation etikala ba yebisi nga na longola nzembo moko ya héritier na longola na nzembo ya miel nga kutu na yebisi bango ke me na longola nzembo ya miel ndeni komi déjà na 5000 vies à quoi bona longola po bato batali déjà o soki kocha na chaya kingandi na yebisi ya soki moeza na o préférer chaya nga ba benga yo ba yebiso pe longola mais j'ai vite compris que ndeko achaki te na po ayebisa nga toujours travailler en communion quoi. Je me suis dit que na vandi siko na réfléchi na lobi que tout ça na kacha mouvement mais promo tout ça déjà combattu na kacha orchestre siko wana matina ebité to kozala kaka est-ce que wana eza po ba biso oyo na album ya ba 26 chants ozaka na nzembo moko kati ezo chango kilo na promo est-ce que na ndenge au fanatique elingaki mona nga présent ils vont me voir non. Merci jamais la tique là que moi micro loba parce que on a besoin loba moni toujours bomba mo maramotro ya moni musique na biso je voulu été oui ranson a joué idée il y a kobeta 3 jours ko sangisa ba artiste musicien ba beta ba podium mo lo na États-Unis partout à Kenda États-Unis mamba ya exaucé à Monaki a joué initiative wana ya roya nango donc musique na biso il faut changer toko makobeta moi ensemble era Ramses na Suisse oyebi maram na zolo ba José de Londres sida bilele 11 lozolo meta Serge Mabiala na pesi bino mbote place bozali Mexico nasaki mission mo bona Diego nasaki en avant-hier nasaki na Diego na Tony Diego Gemeros along abe along la yata longo esabisoni ndaza na kenda ba poto ne biso tonyo maratonio kamara na mouvement yata longo kenda ba poto bani biso trop alonga ba s'appelle monter niveau bagage intellectuel na biso continue et kokanité j'ai pas le temps ya ko répondre ona kokanité na lobarara ona oza ngaku na ngana préfet emsu lo beso ebisanga po kata fumba na zomoni zo binisa soki ezalaki ya lo bébé je comprends mais sikoyo eloko yango na loba yango wana bapekisa mutu kozwa mokanda te bapekisa mutu te kozala jaloux mpo mutu avoyagera te na voyage na poto te sana senga permission le roi de la forêt j'ai jamais je l'ai dit nga avant na voyager pe voyage na so na ki le roi de la forêt ayebi kananga makamni nga ke na osala oyo ba sentir na ba master mususu ba so mikili ba yebi makamna ke na osala eza nango normal mutu muso akoloba na ye mais na sous-sol to yebi pe makambo zo sala to yebi pe penser na yo mais j'ai pas le temps naza awa pona bundisa bana maité na lobate bo na yebi ke déjà bazo finga na yebaki peke tina ko bouger ba ko loba mais ye o ya zolobana okombwane côté obisibilo papa okombwane po ngata na longwe igosala le roi de la forêt rien igo aza moteur moni nga zana yebselo mo moni maison mère eza orchestre nga na kolinga kaka eza na top mona nenga systématique tozali na papa tabulay vieux King Kester pona biso totikalaka na yangiam oyo kena ndenge pena soki nazolo baki na côté na biso tozana star na biso munene le roi de la forêt donc nga maison mère eza orchestre nga na kolingaka toujours eza na top eza normal alobanayi mais tokokanité ok mais tokokanité ona o et kokanité vient affirmer ma toto za kin je te salue là où tu es
tozalaki na yo puis BBM Fabrice Pembele mon ami na peso mbote na radio Bruxelles kuna place oza yo na ngai très dîner à la raté papi le roi carte limitée mais toujours sur la pete na habité marambo mais j'aime Rose poto silisa siko idée ya j'aime Rose après kolongwa maison mais eza kozonga ce pa ya Jackie to eza o se lancer na carrière solo to ok pa Blaise Boula to lobby pe déjà na bima bona bandolo kapé place mona kasavu boto na banda déjà roula s'appelle na batu tozo réculté. Donc au fait Mati ngande na zaboué natala kana nge vinanga ezala bien soki naza musicien vinanga ezala bien bana ba vivre bien batanga bien ngana salaka makambo bien soki pe na kokoma aide soignant bana bazala bien vinanga ezala bien soki ata na kozala maçon donc ponanga vie esuki kaka na orchestre na utite ou bien na musique kate mais ndenge na linga ndula ngope je crois na ko continuer ngokara ezala na ndenge ya ngamo bezana pena donc kala mingi kutite na ko loba mukile comprendre qu'est-ce que je vais faire donc bozawana na ko lokabino boye baka ngabe na minute et na linga vie sociale na neza en équilibre donc c'est juste ça naza la musicien soki kin condition nyonso ya vie nanga isa posé c'est chic soki ata nazo sala mécanique médecine voilà c'est ça donc yango eloko na signaler pour na yebike na minute sana batu mususu ah je me rose c'est trop tôt je me rose est-ce que tenga bena omunika ndenge ba très tôt ana pe bazaki te po baloba pe je me rose eza boza bazaki te banlepe ka ko boma yango alinga tongo on comprend donc yango na bateau emsusu bazo sala jalousie na doki ke po akendaka poto ngo bino boza kosala nini na ebité donc yango pour te dire que ba oyo bakozana likanisi emsu ba omona ba moni je me na kwemo bopo a longwe ou bazo sala lo mo bamba mbati l'âge donc boy pour étape wana to sito bulilango omoni étape o ke akembadio to les kango déjà ba vieux oyo basala pe ke to mona mboka na ba tsotsa biso déjà étape ya wana donc na minute famille nanga soki ba yebisa oke msusu akoka boete to les étape wana donc tozali soute ke omona je me ozazolega na kwemo wa bambi mbati buna te nzamba sala pesa déjà grâce à makambo ekende donc tozo kendende donc ezate ke po omoni na webselo moko nazo tenir pena na bat po na sentir pena ke tina sala na orchestre wana mususu ya omona ke je kotanga mabe e mususu ezandine ah so bo pesa espace azana mukanda okende donc eloko ezoboma eoboma batu o bazana mukanda na maison mère ezeloko donc biso to ya miel azut pe boye Fede Kimbe eza bongo te esprit ya nakota orchestre nanga na vanda po nazalaka fan ya les rois de la forêt na bossé pembe nae mais koya mikanda batu mususu ya pembe no munanga ye président mukanda ezoko pese couloir mayeka systématique o eloko donc tout ça neti ngana na victime ya doki po ngana kati na yebiki les rois de la forêt linganga pour ce temps ngana zonga même pas na orchestre alanga pesa ngana nsembote mais skoli toyi ya les rois ermo pasa mutu batu mutu ana zana mukanda yo mo uchu bikula ko lobelo mo ya jalousie ga sir mukanda donc nga nana victime ya mukanda donc victime papa soki ozwi yango mutu akopekisa yo azate eza mukanda wana eza ba collègue na yo to eza bata biro oyo bato nyonso bazomona ke ye akendaka biso totikalaka ozo comprendre yango ezomema makambo wana nyonso babombi te balobi ke ye na mukanda voyageaka ça dérange donc or nga
n'acceptant ngungia swanga nakini n'acceptant musu we coura pena eke n'accepta donc ça betapo que to leka mon esprit mo boy mais n'acceptant au po na linga orchestre nanga na linga musala nanga. Merci à toi, J'aime Rose. Nous avons terminé petit à petit vers la fin. Mais au départ, il y a Héritier Watanabe aussi. Et affecté fanatique et belé. Il y a Maison Mère, Bate Belé, ou Bandima était qui est Watanabe à Rokende, Watanabe à Longwe. Mais yo, nous avons Nikim Pouton à Lyon. Un peu sur Mbote Place aux Ali, Blaise Fumo, Narwasi. Un peu sur Mbote Place aux Ali. Bino nyonso obolinga matika songo papi gen moto na ngai sola esala bien papi James le plafond de Genève nazo kaoti ex zo senti te Chris Mobiala na Suisse départ hérité et affecté bato belé maison mais bam super bana regret na sola na lobeso alobaki pe pour héritier na sola pe na Diego papi sai conseil pour héritier yo héritier atikaki na mouvement mais yo poti kolanda ye départ na bino mibale mingi héritier pe mtete yo moni ke boss live alongo na ye asali 15 ans alongo 17 ans comme ça alongo après nga pe na moni pe ke ba 5 ans na sali na kolongo nga pe na évoluer bien mais pour héritier Watanabe c'était comment bino bato botikala ino na mouvement. Nga départ ya héritier na trouva nga normal dans le sens que héritier bon je sais pas je suis pas un dieu mais na limite que zana chanteur mususu a battre bena record wana ya 17 ans na kacha maison mère héritier aza mwana le roi de la forêt au talaka le roi de la forêt a bien le dernier fils yango siko bateau bazoloba que Dieu m'a reconnu héritier dernier fils les autres dans ceux qui ce sont des bâtards ou quoi pour dernier fils à qui dernier fils à qui là je pense à mon oncle Pépé Nangai Marius Kenzo Sabana na pêché mbote place aux en France Marius Kenzo Sabana Pépé Nangai on a kokobar nanga vraiment quoi futur ministre mbora oyo to solango bamsoba banani adoptifs, des fils adoptifs. Ce n'est pas des fils biologiques pour héritier dernier fils. Bon, aussi mais nga kolongo héritier na trouva nanga na trouva normal pour aumelipe et akepe na nzela ya malamu apikotisi lettre na osenga na kotsaki lettre te pour na monaki ke isa peka avoir isa neti vous ese belé isa pe na monaki ke naza lié par contrat écrit héritier je sais pas yango voilà te monga ndenge zaka osali okoti bozo beta RP voilà donc un esprit wana. Ok, merci, on arrive à la fin. Bandeko Bota, le score mon dernier par rapport à l'émission et puis à Bandeko Nyeso Bazota Layo, bonne chance na nzela na yo au poni Kovo VV Kankal International. Suite à qui bonne chance, te belé, bazo bien ngai, te bazale vraiment que vois ta carte des plis tu allez samedi hein. Tu allez des plis samedi. Ouais, le Bogar Mishka voilà donc Isaka Tosco bato sugo balongo mo mikolo eza yo nérite donc Isaka qui a bonne chance pe na bana mai on a bino babi ba lobela ba on peut bino te po ba fula bino eloko benanga na lingi bena yango na balobela yango te po na ndenge o kutu komi ya kofinga na nde mabe nga kutu nazosenga balobela te po nga aza mutu akimia na kokaka makambo wana te s'il vous plaît vraiment na kokaka ngo te omoni teke ndenge ndeko awuti oloba seki bazokipe te po soki baza kokipe mbele balobi balobi bambote na mwa bato oyo batali oyo bapiri oyo batikala ekote kuna baoyo bazosoutenir mpe de loin de près. Ouais, donc pour ndenge naza déjà fin semaine
notable bavie na nga ya Kikwiti babengisi nga nazokoma wana 3 jours et nazolongwa François Kabundi Benoît yiki Canada tozongi France tokoti mwa mboka ya Raoul Itono José Gizinga Edonzoloko na pesa mbote na ngai pa Patrick Bachelor vie na nga Tubi Longa na Japon kitoko déjà solo wana bena carré Serge Kadilu Mubiala Maimbi Mena Kaluji na bosani te Janice Cramwell Chesco Mwanza Piscas Kasongo na pesi mbote na ngai na Francis Vemba Boken Mailor Toshibati l'économie du Congo donc kotoza mbote na yo wana pena na pesi mbote makasi avec tous les respects l'échafaudage du gouvernement congolais ya Willy Makiash son excellence wana na pesi mbote donc mbote na ngai pa Jérôme Samenga l'ingénieur Petit Aboulé Abede Kinyama na pesi mbote na ngai pa ya finanga Blaise Mboko le président l'histoire continue bana historia tout mbote na bino donc Ayel Nito na Suisse na pesi mbote na ngai voilà quoi na ba ninga msoya msusu na mito makomba merci wana Freddy Kimbe mtalobi cameraman kaki kombo na pe na longoli koti ngape na monaki. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. On assure que Bomoni Yemoka Lobby, j'aimerais à Lobby gentiment, avec tout le respect, à finir Moutouté, tout s'adresser à ma bena Moutouté. On a parlé l'actualité où il fallait tout le bas parce qu'il a quitté, il a préféré de faire son carrière musicale solo, a préféré à Salango, même. Na vie il y a le haut et le bas tant le bara toza bomoko to lingana kaka tepo nazaki nandako to nandako suma masanga to nazaki na maison mère na longo maison mère na komi boy ko longo na sa lo te di favanda ka on te mutu nyonso na vie a mérite chance le temps que Nzambe na décidé te pour na vie à mutu donc olingi ozo j'aimeuse tu m'appelles na repesa j'aimeuse Urusola na j'aimeuse na ebindeni na osala po ana un placement bato ba ebité merci na bino nyonso mimi kija mpangi na mono mimi kija mpangi na mono ntima ya Jean-Claude Ntingi na Allemagne na Bundes na pesho mbote bino nyonso linga Matika Songo Fodi Akimbe Gypsy Mataila Katalea Rite Minimbu Monenga Aimé Bobebu Sakalos Walia na mokolo moko te sans oublier Mr. Nga Fiston Malewa na If Joboke na pesi bino mbote na problème te na ben mikolo na zongi si batu nyonso kala on ndo boire te na ndo boire bino po bo sepela pe John Makaya motema fifi mvuka Jérémy Samakuta mon ami personnel papi Malanda Scan mutuna ngai ya yo yango on arrive à la fin merci Nabino bo savourer émission le faut-il au bêta matin mais total ça mon kilga vers Kasangul toleka